Parce que moi je vis les gens passent pour avec Souzy Avanda Pananga, Souzy Avanda Pananga, Souzy Avanda Pananga. Ah, mais il y a ça mon émission. Atangaka kombo ya mutu moko c'était pardon Nicole Bakata. Nicole Bakata. Nicole Bakata. Pour nga Souzy Bantu. Na tikala kofanda epa ya master mon côté ya théâtre à part et Bakata. Et Bakata. Et Bakata. Pourquoi on a tourné cette question là? Parce que Elouamara déjà qui a Kokarova n'est pas na bango. OK. Bon, pour nous tourner question bongo, c'est que dans la source qui est Maramouloubamara déjà bongo. Très bien. Il a posé une question na mon minda pour ta Souzy na dame ta lix mon bon. OK. Eh. Tala alingi lix sous na mona nda kune tellement kitoko mali lebi ah yonda ko kitoko boye. Pour na ino ko vanda pa na bino vanda ka epai ya bato parce que ba ningano ba de prix ki vanda ka na banda kuna ba. C'est par là. Comme sa réponse, on a qui avant d'après un comédien moko ta kotombola musapina ye alors ba que Souzy Banta vanda pané à part Nicole Bakata. OK. Mami ça abala. OK. Ana occupation na ye. Ceux qui vous avez les lesbiennes à dépasser. Ceux qui vous avez les lesbiennes à dépasser. C'est que moi sexe kati. OK. C'est comme un sexe on coûte quoi la confirmation. Juste dans le tournage. Il est comme ça avant d'aller c'est quand on va tourner la bande c'est la boîte là on est pas bon là c'est ngaba on a qui ngaba je les ai qui nous a bande ba nous on est quoi là là quand on a la commission ndiko ya mosi Mamisa. Quand tu fais ta quête, elle dit bien que tu as à quoi ça sert la télévision Lelo 7e bagarre. Il va comment il faut confesser na it. OK. Mais la télévision il autant combat battu tel. Alors biga qui non la 7e je fis lesbienne ya munene. Na BBC Monde ya théâtre. Oui, c'est Marcy à l'équipe 7e bagarre dans la liste, il y a un répertoire, il y a des lesbiennes. À l'équipe était, mais c'était ma vie qui n'a autant de combat parce que nous sommes commencé à vivre. Nous sommes pas les lesbiennes, encore moi, lui, il n'y a pas de à Tikinae. Mais quand on a mamie, ça non. Na apprécié en côté. Franchement, pour nous, clair, na apprécié en côté. C'est pas bon. Il habite ceux qui veulent monter à ça acte bon azali. Parce que ceux qui battent ça acte bon azali mais 7e asali le bon. Parce que 7e azali un répertoire. Oh le soit bien attendre en gros boy. Il y a jour attendre en kaboy. Il y a des koufi. Que notre monaka 7e ayaka lobaka ni était le 7e boy après ça moi 7e là. Jour à la quoi pour voyager kaboy. Soit matin avion du ka liste à boy. Ah bon, la liste là-bas, il y a Batoro. C'est un bâtard. Je vais faire la liste déjà. Ils ont bien. À quoi tu mets la cyber, tu mets la combo. Ah, tu as la cyber. Je vais avoir voyage. Je vais avoir ma tara dans la fenêtre, via glisser au cabich. Total la combo. Mais si là, c'est une bonne actrice. Banana groupe Simba. C'est banana groupe Simba. OK. Donc à valeur moro boye, on tout le monde a ba ini edo parce que ba sila na biso bangwana. OK. Ba belle vie na biso bangwana. Donc si là mérité respect belé maniqué ay ba ke ba comédien ba ray belé. OK. Donc lokalo makamna ndo lukana na musique. OK. Mais la ba théâtre maniqué wala ba na yebisio. Très bien. Pour contacter. Mais maniqué attaque mutunanga toucher pour moi ya mabe ko simba no bata théâtre maniqué éviter bata théâtre maniqué tenir ba propos tenir ayo lo ba non si la bisalu ayaka ko senga Belleville habité pour peut-être mususu ba bengi na yemo route na ndaku ne ayebi kiza pratiquement impossible. OK. C'est pratiquement impossible. Bekam osenga bela nini to bela osenga bekam nini. OK. Tout à moi mukene nzamba pesa a ojira on ndenge na ye. OK. Comprendre. Les camarades ma activité na salaga, bela ta ba activité na sala. Bati ko sala bela na beka monde baza ba adversaire mi balé. Théâtre za munene. Toi na sila na belle vite. Bati kombo nanga na photo nanga. Voilà.
sa contribution $20 na matanga mninga ya ndeko na ye. Si la coûte à payer 500, ben va payer 400. Yo. Bongo. Donc c'est même la semaine que tu n'as pas été en haut vraiment. Pour ma petite na matanga mninga bena susi bena boy. Peshanga ota $20, peshanga kombo. Susi va kombo, moche la mninga $20. Tandis que basi la bachi bambonga likolo na ba belle vie. On les a manque à considération mninga. Donc, toi na biso bongo, tolinga na biso te. Yeah. Baby kibiso tatia to na mbongo. Mtlogwa exil, peshanga black lie. Akicha $20 na cotisation. Mon service général, côté ferté, ambulance, bisous, bateau, papa, maman, et mon vivant, bazana, kina, poto, je t'apprends, na cercle, on a souci, bakundeli, nambo, mon aïe, mon bezana, kati. Parce que les bosses autopées, ça va descendre, après, de OP, c'est sous, 100. Donc, si là, à Pessaki, bon, on a kati, on a, ceux qui nous mettent on a monté, au côté, si la Pessaki, ça n'a rien à voir, on a liste, on a baké, misère, $20, on a humilié. Alors c'est une grande dame, on est consistant, donc on a roulé au bas. Je pense qu'ici, elle a donné presque dans des $300. Je comprends. Si la PSI, qu'on a PSI, des listes mobiles, méta, y compris méta PSI, qu'on a PSI, Sigura n'est moko. Le sens c'est que nous avons minimisé $20 au mot pécha. Tchaki. On a besoin de ça la montée. Je parle de téton, on a gâté bon. Et après, on a reçu un ans. Ok, merci. On a reçu un ans, on a tenu à Talakuto, à Batou, à Potanga, Bousso, voir un essai, un like. Nous avons minimisé $20 à mon péché. Nous avons déjà mais pour voir un spécial dans le cadre. Ok, mais on regarde tout le monde. Tu vois un César qui a reçu un frère naïf. Ok. Nous avons tous sur le cadre normal. Nous avons comme nous avons bébé, nous avons personne dans confiance. Alors tout le monde matin les gars ils péché à TV, ils ont expliqué non. Péché à part $20 à Tikuna, mais na cause ça nini, après ça qui moi somme naïf mon bébé. Ok. Il y a des gens qui ont 20 pour humilier pour $20 mais il y a après ça il y a obata péché après ça il y a obata pour péché na zabon olé à ta groupe il y a au mariage ba ba le musu bika $20 après ça ni gaga $20 mais na kuzo ça nini au pakola oui ya pakoli ils ont ndenge ne ngwana ponga mo pe na kamona mituna ga ça ra bon point ni so 20 parce que azangi ne bozuité azangi bozuité. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Dans la pote, on a besoin de ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro on a la scène dans le babonné de Rolex ça ma perruque on a bon on a sorte nior sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig azawana na prime encore abordable pour so ma perruque na yo pour ciao robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je nanga au salakaning pour atteindre la uniforme. Donc, na pour like sabino oyo eza mafuta ongamuko na salaka etelisaka eza pour na teint clair, bagam différents eza caramel, métis, chocolat, pour na maintenir kaka ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah.
Bonjour, bonsoir partout dans le monde, très chers fidèles internautes. Bandeko nyonso o bolandaka biso vraiment na nzela ya Exemple TV, une chaîne d'excellence. Merci na bino nyonso et merci na Kolon Nzambe oya pesi biso pema pona tomona na lisusu lelo. Vraiment lelo tozala mama solo ya kobeta ebele bele kaka ndenge to solo na tolobaka soki likambo eza tokoya soki pe likambo eza te tokoya te tokofanda tozotala. Lelo makambo eza yango to kolobela. Merci vraiment na Deyo na sima ya machine de Marc, merci na yeko na musala kitoko et merci encore au cordon Barezi Baza, merci na yo parce que ozo coordonner makambo kaka ndenge to solo la ki yango merci na batu nyonso o bolanda biso o merci na Yannick Chamba tabi Yannick Chamba Godson merci na yo pour na soutien ozo soutenir ozo sala bien et merci encore à Mama Kofi Satou donc Kofi Satou merci na yo merci à Mena Mayuma et merci encore na Yemoko na bengaka Yemoko na lobaka Yemoko Mama Nicole Achiki merci na yo et merci na batu nyonso oyo bo continuer à soutenir Orly Kanza lelo vraiment to yeto betana na solo na monde art makambo ezele kabali makambo ezali ya koloba ebele ezali et on to vanda kite to luki pe invité na biso o bosengaki to yeli bino yelelo na kombo ya Patrick Engambe na kolinga deyo o fungola vraiment ba mona vraiment invité nanga que je dis bonjour. Bonjour Nayo, excusez-moi Orly Kanza et bonjour na batutu ba otala biso à Sanet Moment les Exemple TV. OK. Bonjour aussi na messieurs les journalistes Barezi Baza ya Barezi na pesi mbote sika otala biso. OK. Na pesi mbote na Sila Verdose. Na Sila Verdose. Merci. Parmi batrice basala la boulot na bango comme il faut comme il se doit. Je te salue na Sila Verdose. Na pesi mbote na batutu balinga Patrick Engambe venanga Guy Amisi depuis Panama. Quoi. On est là quoi. Merci, on est là, merci vraiment, merci. Je dis encore, donc merci à Nassi la Verdose. Babi Nassi la Verdose, motomoko bien, moi na moisi moko bien, donc Babi accueillant. Moi tambinga accueillant, taseka kato tumbole aseka kato linga ya oseka. Yozo ineme ya oseka. Donc merci. Ato chadito ya oseka. Merci vraiment Patrick Engambe, bonne santé, bonne évolution, makambo nyonso e ke non. Santé za bien ngabo da bato bayinga za na tayo. Après 5 ans, au moins taille préférée. Taille préférée, la taille S. Donc, la merci. Malgré mais Dieu fait grâce, on est dans les bons quoi. On est dans les bons. Patrick Engambe, tout ce qu'on a bino awa bote kozana matanga. Mais malgré matanga, tout ce qu'on a lisusu ba mariage pezalaki. Donc on a félicitations na ndeko na biso coquette. Donc félicitations na. Mais matanga est suscité makambo belé et bimisi ba makambo belé ba retomber ezoye belé. On dirait monde art ezana ba problème moko ezalaka na cc bimaka ka soki likambo eza. Bon. En fait, d'abord paix à son âme, mon Misuzi Bantou. Donc Suzi Bantou Pananga. Bon, en fait, il y a une milliard de théâtre, mais Azagi parmi les privés, parmi les privés nanga. Parce que ceux qui ont un peu tout le monde nanga privé. Tout le monde famille nanga. Donc il y a des gens qui sont dans la famille, qui ont leur propre sœur, leur propre frère. Donc il y a des Suzi Bantou. Parce que c'est une sœur pour moi. Après ça, on a conseillé à mon foyer et tout consort, tu vois. Donc il y a des gens qui ont leur famille. Sœur Nadine Noumaya. Nadine Noumaya, maman Nadine. Il y a des gens qui ont WhatsApp, mais aujourd'hui, comment famille? Donc il y a des gens la famille, même si on a surpris, même si on a telle émission. Donc il y a des gens qui ont Bassi. Donc Nadine Noumaya aussi, elle fait partie de Bassi. Parce que Alinga Banananga. Merci. Tu comprends? Parce que Ngaso Linga Banananga, on a vu nos jeunes mobile. Nadine Noumaya a un souci à Banananga, Linga Banananga, tellement trop après ça a un conseil. La commissaire sert nanga donc et puis mettre pinga aussi na pesi mbote maman na Juliana. Bon Suzi Bantou ngane tout sur la mama rambo ibele. Atatango père son nom frère na biso Awilo, Awilo Kulenduka. Tant à kota koma. Et je crois Suzi Bantou benganga, je crois na ba 22h. A expliquer nga que ndé abetinga sur du sola vie naie pour Suzi Bantou kufaka na mars 2022. OK. En mars 2022. Momi wana Suzi Bantou. Abetinga son histoire à Vinaye qui n'a pas déjà en mars 2022. Oh, à Koufa déjà. Koufara.
abelaka et motema pe mikei donc moto atalaka moto wana so ba cardiologue je crois voilà atali motema ebeta susu te si famille non c'est fini mais tant wanga ba keni na médecin moko azaki wana abiki non azali ndi bakotisaki ye babani réanimation ndasani ni ayo zonga après ayo kota coma sala 11 jours na coma souci ba mais nzambe ayo kozonga si na vie après ayo komane souci de Jésus souci nda kufi boye penda keyi penza na lola parce que après ça qui vit na nzambe ba mabetu asala o to zaki na avant et kinaki parce que nga comment ko konsinga Patrick nga mana nzambe tala nzambe asalinga suzi nga me dabo lela nga ipati na ngai yuta bien nga pour muchopi bien rapport muchopi de la presse donc mon mezaki na très important pour nanga donc personnel mesika ki nzambe minazo mulimo na na kimia biso tout vraiment na ba émission ndenge bato bazali koloba bato kolela bon nzambe azwa molimo na apema na kimia mais na nsima na yango na nsima molimo na donc c'est vraiment triste kobungisa suzi donc nayebi te quoi merci oyebi te eza pasi mais na nsima ya liwa na ye bamakambo ebele bimi courage naye koloba makambo ebele oyo peut-être le kaka ya kati ya suzi et comme na yoko l'émission moko boy oyo salaka na suzi na mona vérité mo bo alobaka wana a éclaircir la vérité mais ce qu'on a vérité wana tango ya boyo bozalaka na ezalaka vraiment sincérité mo bimbo wa bimisaka to ezalaka kaka pour bat misu baba geza mascara yana nyeso na profiter na tout bon net émission des émissions kala on tout ça là mais oyo ba page lelo wana des émissions de salaire kala alors par rapport à mascara par rapport à quoi en fait na bi makambo suzi moi ebele mais de sauf que to éviter na biso ko bablo musu na télévision moni bato bi bazole la suzi wana na mona ba na tapika na YouTube na chepika yibale la suzi yibale la suzi bantu yibale la suzi mais il a dandé na biso tout le monde n'a pas ya Diana Diana tanga kufaki na binemi ne bango to ba yikolila tout la pika parce que Diana pas d'ailleurs mutu nanga tout a il parle de Diana bon voilà tu vois donc en fait Suzy aujourd'hui nani Orly ils sont artistes et comédiens mon côté où a finga kolika Suzy bantu j'assume mes propos très bien. C'est un artiste et comédien mon côté où va finir na télévision où va traiter avec tous les mots pour les cas Suzy bantazate sorcière sirène mami wata avant na pana bangote avant na kapa ba camarade pas bien ba chance na bango c'était Suzy et puis va traiter mon zaka ba master na ils ni ba danseuse ni ba chroniqueur ni ba chroniqueuse ni ba musicien ba master na car ya ba comédien ni ba ko traiter bon bolimezalaka te na théâtre comédien ni na kolobaki ya tonga Suzy bantu te bon tu peux parler ba mibali ba mibali tu parler tu ba bon na ba basi nani comédien ni na kolobaki ya tonga Suzy te ba no tonge dia nini kitoko sirène te mami wata akana kisi avant d'arriver ba to ba ba chance nani alors baka tonga Suzy te so tonga Suzy te c'est ba tonga Suzy yo participer na disolo mais tout le monde est ba olé to kangi maboko boyeti donc c'est vraiment difficile au moins avant tout ça l'émission to solo là ka on a tout na momi on moni vidéo wana ebimi parce que après liwa ba ko c'est la moyi malobate après liwa kufa Suzy je crois on peut se vidéo comme ça à ta vidéo là bah c'est la mourir malobate parce que moi je vis les gens passent pour avec Suzy avant na pananga Suzy avant na pananga bi mais ngana sana momi émission atanga ka kombo ya mutu moko c'était pardon nani Nicole Bakata ndi sikoyo ngam lemsa vidéo wana ngamoko ouais très bien ngamo lemsa vidéo wana kina télécharger ngo na kati place oyo alobaki on a tourné qui yé parce que pourquoi on a tourné quelque question là parce que elobamaka déjà qui akoka kovanda pas na bango té bon pour na tourné question bongo c'est que na source qui malobamaka déjà bongo très bien ni na poser question na mo minda ko po ta Suzy na dam ta lix moko tala alingi lix
parce que na mona ndako ne tellement kitoko mali lebi ah yo ndako kitoko boye pour na ino ko vanda pa na bino vanda ka epai ya bato parce que ba ningano ba dupliquera ki yo vanda ka na ndako na ba c'est par là comme sa réponse wana ki avanda pa za na comédien moko ta ko tombola musapi na ye alors ba ke Suzy banda vanda pa ne à part Nicole Bakata. OK. C'est que bata théâtre ba na mama lokuta ba. Si bon, na éviter ce Suzy parce que image yango les zoloba. Émission on est cause à 2 ans passés je crois. 2 ans je crois. Si je me trompe, 2 ans ou 2 ans et demi. Avant n'a pas Bakata pendant 7 mois. Dans ma campagne, ils belé pour le na question une manokata katango bon et amoto kaka les hommes déjà qui na beka l'essentiel kaka bon na bimisa oyo yemo comme welo ba na munone ki avanda pas motuté. OK, merci de mentir kaka bato bazolo ba avec avanda et pas Bakata pendant 7 mois parce que azana problème papa na bango. OK. Merci vraiment, merci Patrick Ngambe talingaki moi tozo moi claircité na likambo wana parce que bato belé ba yaki balobaki loba n'importe quoi que avanda pas motuté. Yemo lobaki dia avanda pas Bakata to ka wo moya. Image pe yango wana ezoloba. Merci vraiment. Merci to ke na biso na makambo openda eza ezo renier. Patrick Ngambe maman na biso akufi, maman Suzy Banto akufi, makambo comme que neuf artistes ba cotiser ba sala ba makambo que no po mowe akundama à l'honneur. Mais te komona tamoko boye cotisation pour liste bimi. To ke non analyse wana ya kozwa idée ya kozwa eloko oyo bato basali na ndenge ya cachette mais kozwa ko bimisa yango na misu ya bato. Premièrement non to tanga non teke non oyo apesa ki wasala ki boye. Ko bimisa yango non eza bien. Tu es ma bête, tu es à ko ridiculiser kaka. Eza kutumba liboso te makambo boye ya kelo omo to sala ki ebima non. Au moins tant diana kufaki ngapi ba comédie ba ngaba yimilenga. Ngai. Tant diana kufaki. Quand tout ça ba groupe nga ça na groupe tina surtout va na kati ya groupe. Alors na kati ya groupe ilo nini facture ya Diana. Facture moko ya Diana. Excusez avant Diana kufa. Si avant Diana kufa. Moi Diana na facture moko bimisa ki pour hôpital pour mtaki ko s'occuper na mabango za ibela. Dalvina pesi mbote. Pour la transparence, pour la transparence, il y a des $1 et bon, tu es avec la facture, il y a hôpital, il y a un groupe, il y a tout ça qui est bon. a 4 groupes, il y a un monde qui facture. Il y a internet. Tout le monde n'a pas joué, il ne peut pas jouer dans un théâtre. Pas jouer au public. Ce qui est RDC Comédie, je crois, si je ne me trompe pas. Moi, on connaît dans un théâtre. Ok. On connaît tout démasqué. Ok. Nini facture dans les bimana pas jouana. Bon le quoi na théâtre toi ba complexé. Toi na ba hypocrite. Ba kena na CC qui pas jouana et en fait ngam na bimisi facture on a pour na dans YouTube pour les kabango. Oh groupe pour na ba diaspora. Biso tout presque tous avec on na ba chaîne na YouTube. OK. Biso tout avec ba to rabata ba réseaux sociaux mais ba bimisa pas jouana qui eza yangai. OK. Ba retirer nga na groupe 5 nga na yeba. Bon, on a la groupe à WhatsApp, on a retiré un gars. Je m'en tape l'équipe à l'angate parce que mes gars sont un et jour Diana Koufa na morgue na Saint-Joseph, toujours à corps pour donner un sécatené. C'est par là que j'ai compris que si bah retirer que pour na boyer, baba qui pas Joanna ya yo me dire ah 3 personnes baloba nanga. Mutaloba nanga ya suka master nanga epela au chichi na sécatené. Et après, c'est le président Gesho Ingangi, je n'ai pas essayé de me dire, il a confronté en face parce qu'il va avoir un CCI, il va off. Mais il y a un numéro, il y a un numéro pour les Gesho Mtabenganga. Ok. Mais il y a un point, il y a audio. So mutuni mutu ateka parce que comme les gars c'est un mutu na silika ka y compris na masala na matika songo les gars na TV na lobela bango. OK. Na lobela bango. Il y a un peu de monnaie qui parce qu'il y a un groupe où il y a Suzy parce qu'en fait pour il y a un groupe qui a cotisation parce qu'il y a une catégorie tu scopes quand dans un groupe qui finance pété et quand même ramakolo balobe quand même bien dispute ba yo ça système moro boye biso to na droit au commenter to na droit au batika ba administrateur donc biso to mona ga liste ndenge zo quota
tellement siko bazangi ba audio ya koteka ba jusqu'au basali capture et bimi kaka na même page wana oza ya comédien page yango eza nani mutu nini yango osala bongo ya Gabia Zulelo achaki pe émission oya na bien suzi wana makambo oyo suzi ba vale pas mutu mo ko na page na ye sur page mo so RDC Comédie je crois so mo na 13 ans il a ya muta théâtre mais bere ko lata ya Gabia sur ya muta théâtre te Gabriel est incapable de sa liste wana Gabriel aza incapable ya osala yo wa bongo batika ko accuser bato basali on bayebi na bango pe bango yo po yebi bango mais bon mais la précision te pour dans la précision te mais bango sou quoi bazaka ba groupe bayebi na bango mukolo page wana mais moyen ba lo bango ezati eza Gabriel te mutabimisi liste wana comprendre ils n'ont même pas Gabriel ils ont ba comédien bango mo ndingi basani ni basali actuel ba comédien bango basali actuel liste bimi bango nyonso esalami to ko mona ba monta bat ba pesaki chose grave chose étonnant to surtout ka boina TikTok Patrick Ngambe aza cité parmi batu oyo bazalaki ko tonga Ixil Pechanga na compte ya mbongo oyo ya chaki ko babi ndenge nini kuna che 200 kuna 500 kuna 300 400 babi si la bisalo a 500 maman Belvi Kandi a 400 oh kuna oh ndenge nini Ixil ya yebo ba voice et yokami ebimi batangi kombo babi bazaki 3 personnes parmi 3 personnes ezalaki Patrick Ngambe na 2 personnes baza ba inconnus Patrick Ngambe oyokaki yango quand même si réaction ezaki ndeni en fait na kamwa ki j'étais étonné parce que c'est ça moi la grand frère nanga Nissi Nissi Cabs parce que bango aza ba TikTokers nga TikTok bina ya mona ki on a TikTok amona ina miniature ta mona ki ah papa na biso ba tina miniature est-ce que vous voyez ba pourquoi ba papa leki na miniature nitanga kota ki ba kanginga songi na otonga deo balancer image wana pona otoka mungu na otonga ici le Pechanga nepse ah ngai na tonga Pechanga tinela ngona tinela liboso miniature nepse télécharger nga audio yango ayotinela nga audio tona yoki na moni keza yango ngati na dia ezanga te ezanga te pona yo mona ozoki yango keza yo te nde nami yebi voana ngati OK nami voana ngati tinela nga na yoka tona yoki mena sika ah boyo tino yeba vo papa na bino te wana ezanga te ya mutu mususu mais ba che kombo nanga na photo nanga voilà na le sens que nazo minimiser $20 oyo mu pesha chaki oh nga kubiwa na kosala ngote je parle de tona ki za na ngate bon et après na ko so na ans OK merci na ko so na ans na tindile bi ah tala kuto abato ba potanga buso ba ke voix wana eza yanga ki nazo minimiser $20 à mu pesha yo te singa na ka ki ngo déjà bandaka eza yango yote mais pour voir un spécial dans 4 jours. OK, mais on regarde tout le te voir un César, ba un César qui alors soit un frère na yi. OK. Vous avez tout sur le cas normal. Moi le monde comme nango ya obeba, vous avez bato pesa na nango confiance. Alors tout ni kama matanga lika ndenge nini, ndenge ni Pechanga TV yazo expliquer non? Pechanga à part $20 à tikuna mais na kuza ça nini, a pesa ki mo somme na mo rebele. OK. Ya teke ndebo monaki 20 kuna ba humilier pour na $20 mais ya chara a pesa nini na ya obata Pechanga pesa ya obata po Pechanga naza bon oli ata groupe ya au mariage ba bala musu bika $20 au pesa ni kaka $20 mais na kuzo sa nini au pakula oui ya pakoli iza da ndenge ne yangwana ponga mo pe na kamona mituna ka asara bon poani so 20 parce que azangi ne bozuité mais achaka monta obini bosani ni obolobi mais na kuza saka nini aparné en c'est so na frère wana bongo nesko frère wana ziba audio ba so na asasa nini apanzi yango oh donc frère wana nde ba solo la gina luzolo ba so la ka le to azana Italie OK ba so na ba normal kutu kaka normal kaka nesko ya ziba audio wana sa nini apanzi yango après sa nini a bloquer ans oh ouais donc il est ba solo li après asali yango bongo après après bloquer ans pour ça quoi sœur ya kozala obebisa si ya ndima bebisa relation na ans OK pour abimisa ba audio ya kaza humilier ans ans pas bien ma bête oui tu ka kiango lo bien on dirait ko éclaircir si a éclairci ka non mu pécha par 20 wana chaki mbongo ebele na et mon nous vivant merci a chaki ebele na et mon nous vivant mais Patrick Ngambe toke non elo mo eza clair autant lo balika mo bolobi liboso bazwaka ndeyo batiaka yo na makambo babimisa lo la page na yo voilà
Deuxièmement, bah yekoloba ah susu mungongo ebimi ke bazotonga babi ya Patrick Ngambe. Die bon mutu pe bozalaka na ye en suluzolo le président topesi ombote place ezali ayeko défendre yo. Mais tant que réaction ebimaki Ixil Pechanga azwaki te ko benga yo ko solola na yo pour usa solo apé. Te mu pecha solo na ngate masolo na luzolo. OK. Ouais, asolo na ngate benga ngate mais ko ebiki na ans abenga ans. Et en ça ici ils été bon Patrick est incapable de ça il au moins bon sérieux donc c'est ça ko bato belé ba monaki yango ba yoka ki yango bato misu ba confirmer que ça yo te ngate ba yoka voilà ngate OK ngala ye batina sala bato nini ato kimi makambo ezolando kaka ata na kimi mili makambo ezolando kaka yango ngana profiter na toutes nos questions oyo na liboso ba bimisa ki ba bi page za yo deuxièmement ba yo bimisa ba bi ke oza songi bo tonga kozwaka komono kotiaka ngo na makambo nyonso eza silence na yo eza signe ya faiblesse ou quoi to yango basepeli basakanaka na kombo na yo bien siko yanga ata bokoselinga mama na groupe oyo liboso ya mamadiana to ba retirer nga babi kezanga mna oteka ba audio tiko na sima nango mwe ba audio to bazali kosola bazwa mona pa mwana onanyo mwana afinga bato na poto nani esi OK bazwa mona pa mwana na esi Comment ça doit souvent là? Ah, vous voyez que y a même temps que vous devez mais y est retiré na groupe. Mais bah audio nyon so bi manasima oyo, moi nana esa ozwa. Ese moi nana ese. Esa za moi n'est pas na. Bo esa za mkono. Ah. Aza moi na. Moi nana esa afinganga. Il m'a pas moi nana. Aza moi na. Ah moi na. Ah. Je dis m'a pas moi nana ese. Oh moi nana ese azaki na batuni arana ba arobi ke ngala groupe ala na kati. Ah, ça n'a pas tout né au bazar. Moi, bah, essayer wana. T'as la jour quand bah bébé na bah tu as fait ça bah information. OK. Bon bimisa mabe. T'as bah bimisa makambo moko na ebisio. Ata nani moi no nanyo. On a si ça gazo ya Canada on nanyo. Nani? Moi na Canada na makwakala. Ani. On a si ça gaz. OK. Yepe jour à bébé na ba comédien. Ta arobimisa ba secret moko ya bato ba pesa ke ba information. Pour na ba $50 pour sona ba combien ba pesa ba bango. OK. Tu vois en fait nga na we bati likambu kwa fuchaka kombo nanga. Buchanga na miniature. Na sa yibino nini? Nga una lingala ma ba leka ba TVT ko lo ba pour ba vérité na nge choka ba bato. OK. Vous en parlez Orly. Donc c'est pas bon. Mon péché c'est une série pour moi tout cela très bien. Les tinga tête nga na rankinte. OK. Nga cela na batu nyonso bien. Très bien. Très bien na cela na batu tout bien. Mais ce elinga face nga pe na ilo face parce que tu as formé par José de Londa Sida Bilele. OK. Ozalo ilo ko bank sanunga te. OK. Na sala vie nanga na ndenge nanga. Na nga ne bekiri na binote ke ah so ina lobeli muto ba benga ngati na filmer na za kutina te. OK. Ne bangande na bino nga zala na ngate. Donc, on a facilité le moutinaté sur sali mabe mais na éviter la ko loba tout moi mi akufera bat ba bien ngato tourner mais na boya na ko ya loba so na yele loba vérité na sanini et choqué bat do bomba ki na okaka si na bomba inanga ouvrir kaka na bi kane si la na bato baza ko lela wana na bi ah yepa ole da momi yepe ba yango yeda atonga momi pana ngati banani wana nani bato bazali kolela momi wana momi akufaki mais ole atongaki wana oyo mo bazaki on belé notre blague yeda atonga momi pana nga mais aolela OK eh bien tous arrandé boye tala Orly nga kosala ko kufu na loba na regrettar te mais théâtre za monde moko ya monde mabe théâtre wo OK franchement nga mère na biso bien nga bisinga faites attention à monde na bino mabe ko maman ya biso kutu a s'intéresser même pas na théâtre qui pango pe kutu te mais mère ça qui ça l'attention internet ndé muté ko tumbola susu ba makambo susu ya bata théâtre ah bata théâtre ba mabe il y a bien bazar OK si il y a bien bazali mais et puis mingi za ba basi basi ni basi théâtre ba bitin basi ba mingi basi ba mité mabe makasi ko balinga obebisa ba CV bato awula kufi bino bo finga miyama mutu to azan le passé na tête na ngwazangi le passé OK nana ngwazangi le passé ninga ne vani mulana le passé yo zana le passé bato ba tala biso bana le passé na c'est la vers zana le passé na OK sur le passé mutu bino ngasa ni akunda le passé na bomba ce sont des artistes comédiens mugana ba ina ba ribu kwa ni chroniqueuse ni danser biso moko kaka na biso moko kaka tant que ba histoire ya makambo ya batu ya mitema mabe batu basala ka mabe to lo bana likambo moko o eza actualité ezo circuler donc tout monde qui
sortie médiatique moko esalamaki ndeko na biso Maxi Yaya Kulutu oyo aza libanda mboka alobaki aye kotatola aye koloba oyo eza na vie na ye mais tomoni na kotatola na ye akombimisi na bakombo ya bato alobi na kombo ya motu donc motu ya mosu akoma na responsabilité na ye akoma na baactivité na ye komona no likambo ya bongo mpo na yo etanke artiste franchement nakoba teke na sepeli nango non omoninga lelo orly so na bina se confesser donc na église devant pasteur nasali confession nanga nazalaki boye nazalaki lesbienne mso nazalaki pd nasala boye na boma bato na confession ngo epai ya pasteur omoni confession ezalaka secret donc so na confession pas pasteur to pas sango aza na obligation ya kosala nini ya kogardon mpo na ye moko surtout mpo na biso mibale te bakoya confesser na télévision te mamisa abala ana occupation na ye soki bozalaki balesbienne na dépassé soki bozalaki balesbienne na dépassé à quoi ça sert ya oyalo bango na télévision lelo oyo 7e bagarre yeba comment ene kosambela te ayaki koconfesse na ye te mais na télévision ayaki kotanga kombo ya bato te alobi kaka non nga 7e je fis lesbienne ya monene na BBC monde ya théâtre mais bato nga na BBC nga mona asali nini na tiki bino bosala nini c'est tout asuki ne wana yobi ese Maxi aleki 7e bagarre na liste ya nini na répertoire ya balesbienne aleki ete mais c'était babiki na kotanga bakombo bato parce que bato mosusu bakomosala bavi na bango mutu mosusu babandaki lesbienne na yango mwa luyenga mpo asali nini atiki na ye mais koya kolobaki mamisa non na apprécié en côté franchement pour nous clair na apprécié en côté c'est pas bon on habite les abaises tout les abaises réalité on les abaises tout le base pour ça ka matière pour parce que matière matanga ezala ke zo réunir mama ya Gabi allez ya bitena ya na doser na kibomoto penza ya boyi na kibomoto ya boyi na habite soki be muta akosa acte bongo azali parce que soki bato ça acte bongo bazame 7e asala eloko bongo parce que 7e azana répertoire oh le soir bien attends en boy d'or il jour attends en boy peut-être kufi oh toi tu me souba kufi si je te dis a boy a dit que si on a bien attendre liste au bato be ba victime bato be ko piquer ba crise ma balle ko kufa a boy ne ko tanga bo so ser na biso Maxi yo tangi kuma mamisa ki non machin non c'est pas bon hein pas aimé merci ko ba retomber na autant to mona ke ba makamba bongo e komaki après ba retomber na ngo ba to ebite bon na mitu to ebi via mamisa te soki zoki nene ko mamisa bala na mobali na ye mobali azana ndaku mobali na ye bidaki mama na biso bata ba théâtre ndenge koma ese mobali wana omona ngo eza base ese mobali wana auzongo na dimension nini parce que ngani azabe mosi na bala après na mwe mutu mabiki ba lesbienne franchement ko boulete ki il est kanga ina percé ko boulete ki vinage ngani ata kutika likangu neto za kabwe ba yesinga ko za lesbienne je crois toko kabwana mais toto ngamo muke toto boko kabwana bien sûr toto ngano muke bino pe na monde théâtre mabe komi makasi ekota makasi poto babengi poto to mona ba prince alele komi nango kutu batiango béton komi nango na béton mais poto ezalaka pena makasi ba no mona na yango nde koma na monde théâtre ba PD ba lesbienne ya makambo to betela se to lobelaka pam sentiment nango to posa nango ezalaka yani bon ba yeba po ni ba sala ngo na ibite mbundi tinga bunga za noko ouais ngana ni herbivore jo nani ni herbivore tu dois ba descendre toi tu dois appeler ba ni herbivore ngana ni herbivore Kaluji ni sa ranking ngomo wana biso to ba ni herbivore Kaluji ya pichu de pas ma to ba ni herbivore quand tu voulu zelenga fait to ba ni herbivore quand oui tu comprends tu dois ba ni herbivore osuki wana kaka oh ntango ba ni herbivore na tangi batonga ya zakana ba on te dit to ba ni herbivore bon ba o batikali siko na kokoma ba o batikali PD bivore ndenge nini ba o batikali oza mwa 5 moko tanga dehors no ya bato yo kanga mana bango okotanga ta mwa 5 moko boy oyo yebi ke bango pe ba loro yo bioza ni herbivore bango pe baba ni herbivore mwa 5 moko boy
Bon, on a autant de sous terme, mais il y a herbivore, il y a dérangé, par exemple. Parce que terme, il y a des choses qui utilisent à terme. Il y a terme, il y a des bateaux qui sont bon. Bon, c'est que ça, tu as une logique des choses. Autant que la vie, tu as dit noko, oh, il y a des noko, il y a oh noko, tu as dit, dans le théâtre. Oh, il y a des belés. Toi, en sous-zone, les fantômes, c'est théâtre, noko. Tu as les coachs. Tu as dit, c'est belé, mais là, tu as dit, yo tangina biso no 10 combien? 10 auto yeba so yo bakiso bakisi auto yeba ke o ndeba noko basé belé to banede na ans luzolo tu as les coachs d'Acosta basé belé tu as Papikader na pena yebi pena o yebi ba artiste belé basé belé on se babino ba ori tu as ba gesho ba belé tu as ba Duche Kapanga bazami bali tu as ba Président Zigura OK Président Zigura tu as ba Hermanika so baleke belé donc on va biso ba otikala te parce que baleke belé o baza pena ba noko parce que ba o wana yo bule wana baza sone mukie ba mukie tu as ba Pirondo Masi tu as ba Bobo Manoka ba noko ba soldat ba Ada Ilunga ba belé so dit ba noko parce que ba o batenga mato ba ke ya tengani mais on sonne bazam mukie mais eza cop na bango ba sala ibana tete bazé belé na basi pe ya cop na bango basi yaba ya basi ya cop na bango ba lesbienne uto sa neti ndeni orli na ngai muta sepe ne bachaki musapi siko ya ngani na kati OK na acte o Maxi Bondo a posé aye au tatolas a loba pona vie na ndengo lobi ke notre monaka 7e ayaka lobaka ni nete lelo bueno 7e maboya opesa moi 7e mola jour ala cop va voyager ka boy soit matine avion du ka liste boki abo liste ya batoro c'était baba yo fera sur la liste déjà ils ont bien à cause de la cyber tu viens ba combo tiens la cyber jour quand on voyage moi quand on m'attend na vie fenêtre via glisser au cabich total ba combo tu as ba Christian Shonga ba noko ba lele OK c'est un temps venir moi ça avec la quitter avion fenêtre moi ça attends on mettre na pied d'avion avec la liste bois qui cabich fois après il y a qui est batu ba kufa donc les kala baba les kufa OK donc basé belé mais to lo bakeno bino pe bato théâtre bozana féblicité moko makasi yanini ya ba makambu ti bato théâtre ya musuba bakomi olonga bino ba ko kabinote te omona awa Maniké de John ayepe lisusu awa attaque sans recul Maniké za mto ki peut-être nga pena na bato ba répondre Maniké na ye bien c'est une série pour moi tout cela très bien très bien donc arrivé mutu nanga mobe série nanga mo pas sunga nanga mo Nathalie Capital bon séjour à Kinshasa Nathalie Capital za pese mbote bazaki ba lesbienne te azali ko sunga mo Maniké à travers ngai OK combien azali mutu ya mutu no mo c'est Maniké la lesbienne peut-être biso te lesbienne a bonga za ta lesbienne a bonga te oh lesbienne à cause à bon côté Maniké dans moisi à lèvre né on a lèvre sensuelle boutique Maniké à lèvre pulpeuse Maniké va ndaité batika Maniké alobi na kaka te me koloba o aloba ki pesa et choqué parce que autaki na monde musical même langage aloba ki atenaki kuna on dira Monique kuna ko quitter yango ye nango siko ba sila wana si là on a mérité le respect belé na édition makasi si là c'est une bonne actrice moko makasi taka le na fan ya sila munga c'est l'élection na botama moisi et que non ça tete ngana copier makamuni nyo ce jour mais si là on a raison c'est une bonne actrice banana groupe Simba tama c'est banana groupe Simba OK donc à valeur moko boye moni to mona ba ini edo parce que ba sila na biso bangwana OK ba belle vie na biso bangwana donc sila a mérité respect belé Maniké ay ba ke ba comédie ba ray belé OK donc le kolo makamna ndo luka na ma musique OK mais na ba théâtre Maniké wala ba na yebisio très bien pour contacter presse babia mutnanga na Jonathan Adeba yebisa mama akota makambo ba théâtre té OK peut-être baliki belé o bayer na ngaisa nga banga bini bozake belé donc peut-être ba tout le monde belé puis
T'as son que touché sous Sila. Il y a touché au Aébani. Mais Bossani qui va me souper bazana, c'est ça. Je comprends. Maniqué de John Abi, on les canons à pardon. Elle est très bien. On les canons à pardon. Si. Mais il faut obtenir des propos. Il y a oui, Cindy a signé pardon. Ah, ok. Mais Cindy a signé pardon parce que même qui est la justice. C'est si la même année la justice, c'est ma signé pardon. Baba Kouk. Ah, bah belé mo ba comme warrior. Ah ba ki ya robanga te po wana ezaka baba Kouk ya ba ya na commentaire ba kotika lo mona na te. Ba ya na commentaire ba ko commenter. Ba na ba ça SB wana ezala bon, c'est baba Kouk wana. Ba puissant, ba ko ba warrior a fallu pour Manika aussi ngani pardon. Ba ngala lo na ba kana ba comédie ba tika na bon ko finga Maniki. Maniki bena so ibolanda e ba. Manika damuta ba base. Manika alinga base makasi. Mais Maniki atake mutu nanga toucher point mo ya mabe ko simba no bata théâtre Maniki éviter bata théâtre Maniki ba propos tenir yo lo ba ke non si la bisalu ayaka ko senga Belvin habité pour peut-être mususu ba bengi na ye mo kutu na ndaku ne ayebi kiza pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Bekama osenga bela ni to bela osenga bekam ni mutu aza mwa mukene nzamba pesa ye ao gérant la ndenge na ye. Comprendre? Bekama na ba activité na salaka bela pa ba activité na sala. Batika osala bela na bekama ndi baza ba adversaire mi balé. Théâtre za munene toi na sila na Belvite. Ba comédie basé belise. Vous avez des papas qui sont suspects. Tu as la princesse, tu as la coquette, tu as la Mirma, tu as la bébé comédien. Tu as la ligne ming trop, Marina Ngoy. Ah, la ligne est forte, très bien, la ligne trop. Ça peut comparer. Tu as la Karine Yamado. Mais tout le monde, tout le monde peut le moroboy. Manique de John, ah, il y a aussi un bolimbis. Mam, Betano Karamanique, il y a aussi esquissé dans les calates. Oui, il y a aussi esquissé. On est le bio. Si, ah, oui, tout ça, caca. Merci vraiment. Babakou. Mais elo musupe ça la kebelelo ba manike bazwa voix ya ko luka ko ya ko finga ko ya ko loba bongo ninga ya ko tenir ba propos peut-être ya ba ndeko pe ba artiste kaka nyo c'est ça la maka bongo oyo kuna ya ko noko bisalu côté kuna tata mosi belvi côté kuna koswana wana ya musuba bilo musuba to loba ya watinda te il n'y a pas de sacrifice sans bénéfice. OK. Moi batoto tata moi sinani oh mama kulo tukingani oh mama leki bana ba intérêt na bango batira kati. OK, très bien. Po poninga zaki na zai mutu kingandi te. Po na intérêt mote na zona kuma mutu kingandi ndeni. OK. Comprends bana ba intérêt na bango ba zwaka yo ba mi pesa ba biloko wana. Le copain peut ça maniquer courage va au film. Maniquer du courage ka pona mama bongo ti. Siko par rapport il y a le deux. C'est maniquer bina ko finga sila. Oto jamna na réalité à théâtre. OK. Ah. Mani kuta ida ofingeti mama ti mona ta kuta mati. Aina sommet. Aussi la bena sommet. Pomba sen. Pomba sen. Ngalo baka na ndinga bien ngalo nga pour te parler mutu te parce que ngala te mila ra injustice. Parce que nga c'est difficile na bano lobela mutu. Na kuka na ngate. Na la muika na tongo mobe na sokoli mai na ti parfait na bano lobela ka mutu mobe. Non. Baba ope ba lobela bango eza ope mabete. Eza cop na bomba ça eza mabete mais pour tout ça ça dit na lobby boy na lobby la bekam boy ah c'est que ils ara qui na to pesa valeur si la quoi eni edo na biso na Congo si la wana OK alwa eni edo oh ah wana Congo ah oui a mérité ba valeur ma si la il aura la eni edo moi il est dans Nigeria parce que biso ah ba si la wana so ba Geneviève Inagos twana ba Belvin na biso wana ba peshanga na biso da mutu moso ya neti mutu mai ba yo finga peshanga na télévision franchement parce que comédien moko te ya na télévision a manqué si la respect. OK mais manika salon point biso moto pesi biso moka ba comédien to pesi accès quand tu ba tout à l'heure pour manika la muki bo yo finga si la. Est-ce que par rapport à ndenge ya ba biloko nyoso ba sotis nyoso ya bimisa ki wana ndenge bando sa émission na bango po émission na bango yaki sur base ya makambo mususu mais aya okota tina point ya makambo wana ndenge basala ki yango ezalika po al créer kaka batu baluka batala kaka po ndenge utaki na makambo ya kuna elalaki déjà le malinga beze le kaita mona yaki asili OK beze sili abi bona créer abi ke sila za batu belé so na créer sila batu ba nini ba changaka na kota na page na kota na miniature yango asali yango ti a chrétien si là a comme si bela lobby susu tango vanda susa vanda
on est tous à chrétien là à comme ceci là mais courage wana pe rokota ya mso chrétien bata théâtre ya te po akomi yepa to moni au mso théâtre to moni na film ya président Ada ba benga ki yepa ya a tourner ki wana tourner on dira ça c'est tiens rôle nini a tourner des criminels dira ça c'est l'invité hôtel on noté yo moni na bestre na ngote on moni na bestre na ngote bestre na raison les comprenez-nous bestre na les criminel. Non, le talité. Hôtel on continue déjà. Et ça na so hôtel aucun chaîne président Ada Ilunga TV. Ouais, au mona yango na d'ailleurs ko aider biso na ba photo wana ba photo na tozana ko d'ailleurs ça na casting félicitations pour Azawana jouer criminel. So casting moko. Criminologie wana comment ça yango bimi na ngote ya action. Malgré moi passer na rôle. Ouais, c'est fait dans Mukunja Bassasé. Pardon? C'est fait dans Mukunja Bassasé. Pour les criminels, puis par Mukunja Nabango. Ok. C'est un rôle voilà pour casting là, c'est bon. Ok. Côté personnage. Ok. Président Ada mystique Ada Ilunga. Et on a comme ça président Ada Ilunga makasi. Ah pas comme ça qui président Ada Ilunga na émission wana parce que abache nata location Jessica siko na talent. A comme muta théâtre. Nata na ya wala boni a comme a jouer pe mwandam. Ah ben non jouer. Asibe munduki. Les John. Voilà c'est on a matika songo. Mais côté casting na lika casting. Pourquoi le casting? Personnage c'est bon. Ah personnage kitoko. Pardon? Personnage kitoko. On a comédien. Pourquoi personnage kitoko? Le comédien casting à président de Simbi. Et Simbi? Si. Pour moni ba criminel mususu. A des fois il y a moins zara. Il y a des secrets. A des fois il y a est-ce qu'il faut déguiser. Les hommes de théâtre. Les vidéos que ça tout à l'heure il net de nazabu. Jamais ne retient criminel. Plus jamais ta casser les guindé. OK. Moni ngapé boy. So ba tinga criminel na casting. On le baka pour na bi ko jouer. Na milango ya pour na copier ngo esi ba. Malgré que tu as joué ma bé, casting c'est bon. Ah, casting c'est bon. Donc il y a une image c'est que en vrai dire ce qui n'est pas bon donc tout le baké. Tu n'as pas ma bé, tu n'as pas ma bé. Yo mtoloba. Ngapa mitune ngai yo ba réponse yo. Yo le binga pena comédie. Oza comédie. Sotango olobi que non par rapport à casting ne basali, par rapport à critères ya maniké. C'est bon na rôle wana c'est bon. C'est que ce qui en vrai dit soto bito loba penda, c'est que maniké azana image to azana présence ya ba criminel. Non non. Pe olobi na ninga théâtre. Ils a ninga théâtre. Il y a un par exemple critère ne bon monnaie PID. So peut sur la PID, ça on se bien sur ma casse. La dingue tu m'as dit que kaza na critère ya ba criminel. La dingue théâtre. Mais tozo que na dingue théâtre. Mais yo lobi mutu to mona na net aza le rôle la PD. Mais ceux qui batient na rôle ya PD mususu akojouer ngo bien parce que hier siko ndenge ba moni ba tient na rôle criminel c'est que est-ce qu'on a rejoué ce qu'on fait na tande ko jouer OK mais na ndenge personnage déjà ouais na ndenge casting c'est bon mais ce qu'on fait na tande na tala on a tout dans ndenge jouer na ndenge ko bien OK manoka eloko zolo ba pola donc il matin il est donc compliqué ngai nga una ebete ke manika ouais ça na film na monete yango na par rapport émission na a soutenir que émission na mona ki atanga kaka Ada na bela bato akumisa émission Ada na bela po ebi ke non koto na félicitations peut-être on a projeté que non ya musuna a joué bien soka jouer encore bien a comme comédienne les lourds tout ça là les Power of Love les Station of Love Station of du casting na du côté na casting le 21 je crois le 21 avec une petit les producteurs Titi Songo Arnold Bambote Sikazali puis les coachs Dako Samukine ce que Manika joue bien OK pour la rôle on peut essayer un peu ba criminel bazala donc yo poninga rôle ya criminel Manika a influenceuse OK soka tchelo na film ça nini et kala comment c'est pour Ada tchelo poani Manika ça théâtre na bi que Manika a influenceuse à travers le Manika na affiche et ça se bien OK voilà soka joue bien dans son coach to coach na Station of ah na criminel kaka na rôle wala kaka kota criminel criminel kaka
Pourquoi on a tellement joué et qui n'ont pas bien. Vous pouvez se dire maman n'a pas gagné la moine ici peut-être. OK, merci vraiment to komi ko kenabiso na suka, to komi. Yo ga la manique. Obi. Te wana faire na ngai. Non, le problème n'a été mais aye pas ya beti pe mundu qui était criminel, ça beti mundu qui na bata théâtre, bo koketa, bo ba longete bo kokete. Te bato ba ki pina ba manique te pour tayo moko. Pour na mona ki ye moko pomba scène si la bisalu donc karakutu n'en parlons pas. À lobby malgré toi lobby mais peut-être na ba propos o ya tenaki par rapport à mutu auté de la musique à lobaki ba propos mo bongo so na ba propos na ina ngosu na théâtre est-ce que ça dit na théâtre si on a essayé maniquer tika ba théâtre ba za mabe to ba théâtre ba leki ebele mais lobano est-ce que peut-être est-ce que ça dit ya ba tout bongo ba pour beka mais si ka lobby ka nda lobby beka lobby ka bervi mais internet est kufiti ba ngaba chai kaka te bela sikoyo ba propos ya zo tenir on est bien te yango ka tenira ke pas sindi le cœur yango soyez nango bo est-ce que ça bien penda atayo te za bien te na ko sepela ating ba ko finga woni ngala na za boy orlinga muto to finga comédien na ko sepela nete OK parce que ngamo na za comédien comprendre malgré tout na éviter na bekiri woni bekiri wana ki pede za makasi na kati to éviter na biso mais je suis comédien du son. OK. Donc théâtre après et puis singa courage na simba micro bino mo le canal YouTube même je comprends le théâtre non il a base théâtre da maman da papa ouais et puis à tout fini ku comédien biso suka to ya moi na suka tenen mukanya non c'est pas nango te to tika no micro non c'est pas nango te mutu ma fini petite sœur na mukanya na ko linga ngote jamais que to petit nanga nani kele yangani non lingata parce que aza comédie le kola ngai je comprends très bien diti on mam so ya landane ete conseil ko pesa pe nan mams occupé kutu yete kutu te mam sukuta occupé te yemo ka mona ka yo singa parole baba kuku ba s'en charger na ye je comprends oui baba kuku wana ba ka ba warrior OK ba mo ebini ba s'en charger so maniki a yo singa pour ebina ninga kutu la monde cinéma. Merci toi. Même ça comme avait filmé moi bâti pas jouer criminel. Bâti a jouer criminel. Criminel. De yé pour na yeka bien ça criminel. Rôle au man qui a ça na facilité. Le quoi il veut jouer te. O ko kanya bien na français na. Criminologie. Donc c'est ça criminel la carte monde internet. Na ninga théâtre kaka. Rôle ba. Mais na carte internet on dirait pas c'est ça criminel. Na ninga internet ça influenceuse. Ada parmi bateau sur le lobby, c'est des scènes ni. Domina mato. Influenceuse. Voilà. Merci vraiment, merci Patrick Ngambe, merci à tout le monde, merci na Joel Yamadjoke, merci na yo, na Paris wana merci, merci na Dieng, il y a Philippe Lucila ou donc merci na yo. Patrick Ngambe to comme cité na biso na suka to comme ke na suka na ucho yo kayo olobi kamoko boy awa to mona pe to kenda ki présentation il y a makambongo ezaki pona film il y a obozo préparé Station of Love ba biezoya na moni bokendaki na ona ba rigueur mo makasi oko expliquer biso nanu moi mukie excusez-moi mukie to luka to comprendre nanu film wana. Bon je crois Station of Love c'est na en fait ça n'a rien à voir na ba théâtre na biso parce que ça vision à YouTube te ça projet moi munene ya mbongo bele makasi ça na projet mbongo bele na ka ke lo baki na mutu moko mbongo wana soko ziongo osombi pe ko somba ne diko moni ka nini oyo nini quand on ça qui a fait tu vois là bon on est dans les sur ça là ba film sur YouTube ba 4 films dépense wana ka dépense ça là maki wana ba 4 la présentation na si ba balanda comme exemple TV ba 4 films wana tina ba à 1500 OK so qui bateau ba tourner à 1500 parce que même si bon ba dépense ça ba film ba comment 3000 à 4000 je crois de 2 mois bon. Donc, vous sentez l'eau, tant à miser déjà bon pour les lois. Parce qu'il y a des presse qui payent, tout service traité. Vous comprenez, donc il y a un bon mot, j'ai belé, donc merci. D'ailleurs, on a net le beau balancer, c'est moi image à mon mouké. Titi Songo, merci beaucoup. Donc, tout ça, on a Titi Songo, il est là. Le coach Dako Samou qui a assimé le scénario. Parce que, nous, tout à l'heure, Applis, Nollywood, Netflix, et là, c'est au Bongo. Donc, biso kuneza ba comédie 4 pages. Il y a eu mon retard mais surtout mi tout na question c'est ba comédie. So ngai place na komi pena na point yango na komi. To mona ki ba na affiche ba to boche wana o ba osala ba représenter ba makambo wana. Ndenge to yebeli batu wana ba mesana bango eza misu ba mesana bango ba PC ba briefer a jouer ba briefer. O ko maramba papier. To lo ba bien maramba papier.
Zouatanga, producteur, hein? Papier, film, ça la préparation non 6 mois. Tout le monde a 10 pages. 10 pages. 10 pages est belé. Na boy na natanga comme bat botia na fiche bat ba moneka ba fiche bat bazana. Bo pesi mu test ba ça là. Des bateaux là bazana fiche si parce que tout ça na Gesho Ingangi. OK. Toi na alors ça là déjà on connaît. Tout ça na Flavien. Très bien. Alors ça là déjà. Je crois. Ouais. Alors ça là. Oui, je crois. Et alors ça là on est pas dans Fabien on ça là déjà. OK. Tout ça na ils pas mené autant na mona za on a déjà autant na bloqué. Tout ça na Yo dia eza première fois té déjà ça. Tout ça na coquette. Coquette. Alors ça nango. Tout ça na Dozo, Cardozo, Bin Esprit, Adam Tamaïla Okanga. Tout ça na Luna, Miezi. Tout ça na comme commissaire désolé sur Elimbisa. Grâce au Zolo. Grâce au Zolo, ouais. Comprendre. Donc, les canaux très bien. Mais ce film est là, mon nini. Papa Baza, maman Baza. Parce que le film est tourné à Londres. Et je crois donc, je crois ils ont tellement projet. Il y a une idée à producteur, ils appellent une idée na Netflix, ça ngalo ngabiso na ghetto. Aza na makanisini. Ya uti wapi to moni mutu. Déjà produira déjà ba film même pas. C'est en fait Aza du domaine, on va m'amener trop de po. Bato va miss deuxième air. Bato va na ba litoi. Mais ce que est-ce que ça passe cette idée parce qu'Aza du domaine parce que so mutu asima ça ilo ba bongo. Comprends? Aza na yimo na mutu management, réalisateur, aibi makambo sala. Compassion mutu ndimia bimisa paquet na ye. Wa ko so mabe parler na limité. Tout na salon andima tchango na loko seka yebi loko sala. Tu vois? Et les canons bien. Casting ça je crois le 21 non je crois il le 21 je crois. Je crois le 21 ça 2 jours à casting. Après ba comme test on a fait coma la totalité à film ndenge selon calcul ndenge beta qui totalité à film ça combien de mois combien d'années? Et tu tourné film en 3 mois je crois. 3 mois. 3 mois pour faire que tu m'as terrain à Dubaï. Donc ça mon matériel. Tout ça on va caméra on fait matériel à Dubaï. Faut son matériel à Dubaï. OK. Surtout son bité c'est que fait tout louer. Moi tout c'est bien go. Le fait tout son ils appellent un film oyo. Merci vraiment, merci. Vous avez compris que c'était là Patrick Ngambe de la presse. Donc, artiste et comédien. Azapé Mouto Asimbaka micro pour Aloba, pesa moi ma solo ndengeka ezala. Et puis courage na Gabi, ya Gabi courage. Ndenge ko ndo cité na likambo wana pe asuka. Courage ya Gabi, en fait elle sauf que Marama suspension c'est solo toi. Ah non, dis manga ngote. Bo suspension là va bien ngoni na bien ngo. En français bien ngoni. Verbal. Oh. C'est suspension verbal. OK. Elle a papier monté que tout moni oui ANTP c'est bon. Tu vois mais courage naé à comprendre le monde de tout ça. Dans le monde mon ma B. OK. Hein? Parce que j'étais choqué. En fait moi personnellement pour y déranger bateau bande bolim j'étais choqué. Il y a mon tatier cotisation bazong c'est limbo. Parce que tu as na pour sa cotisation na ye. OK. Ba tu ba robela. Ba tu ba commander ba ko bala. Tu souhaiter te mutu pas ko kufa. Tu as na pour sa cotisation numéro ya Gabriel na groupe ya WhatsApp. Quoi ça nini à contribuer. Parce que chaque contribution avec amour. Na motema na mobimba. Bazong seli yango par rapport à ba dire na ye et puis ndé na ba bi décision dans qui présent lombe ba place wana nga na za na lo ba te mais ko zongi c'est la mutu né. Bongo. Les éléments de la décision, mais entourage Wana. On est gars, tout cas 12 gars. Entourage Wana. Entourage des présidents. Surtout c'est ça, ma bé. Moni ya lobaka. Tant on est dans la télévision, c'est pas bon. T'as c'est ambienté. Moni, prochainement, tu as appelé na posa na ye. Vous comprenez? À côté ça rappelle trop moral Wana. Souvent il est lombe. Vous avez un thème là-bas. Tant que vous dites que vous avez accepté que vous avez bon courage ici Kazali donc c'est bino na bino ka boyina na bolingana na bino te. Il y a des gens qui ont pas oui, on est théâtre na on va bakalinga mutu. OK. Orly. Toi na bolinga ba lèvres tika. Ah. Toi na bolinga ba lèvres papa. Ba finga suzi me ba yolela eh. Ba finga me ba yolela. Ba mbanda Diana yolela Diana. OK. Azani mbanda maleli. On lèvre ya tika. Tous à la rabe nzamba batela biso. To boko la bala na biso to kenda la mer. Il y a pas l'amour. Il y a pas l'amour. Moi bolingo bien na théâtre. Surtout ba wa benga mwana mama nanga. Ngamko mto benga mwana papa nanga, mwana mama nanga. Oh, mais benga na bongo mwana mama nanga. Benga na mwana mama nanga te.
Yo za na maman no ngape na maman. Maman ngape maman na ngai. Moi maman na ngai. Moi maman na ngai za kutubuta mali bomoko. OK, mais tomoni ya Gabi asengaki asengi bana lemba pardon, asengi batu pardon. Alobi ke non, balimbisa ye na makambo wana nyonso. Azalane bien. Mage makamune, bon, makamune mais to lingi kana ndingi ni na mutu to ala ba défaut na ye. Orli. Parfois zati. Babi aza na contrôle te na caméra. Ye mon ka lobaka ngo absolu deva caméra a perda kana ye. Andi magina yango mais lo lenge ne yango wana to supporter ka bongo. To mo côté sous so ki boye, ki to côté. Bon ngelo ke déranger nga, il fallait pas bazong se dimbongo na ye. Franchement, atanga na place en so bazong se lenga mbongo nga na se sentir na humilié. OK. Na ti cotisation bazong se lenga. Mais frappe wana ba beti lelo to boyite to zana sa mokili makambo yaka lelo lobi makambo yaka. Au mona ngote ke non lobi kuna pe ko ya mutu musupa ko sa même bêtise pona lokola ka ya Gabi ninga salaki nde ba bengo bêtise ni ya Gabi salaki. Ne ba bi ba asalaki bêtise baba ka sali bêtise ka lobi asali makambo ndenge na ndenge solo lenge nini. Ce sont mutu musu asali yango frappe ba frapper wana ba ko frapper pe mutu mususu. C'est la carte. Ba osala ngote. Ba la loi dire mais c'est la loi. Parce que to yokaki ye moko lobi abi ce que zalaki batu misusu balinga basala bango te. Ye pe fallait pas tanga ba kumba batu ba. OK. Moni ba kufa likamno yo moko. OK. Ko pesa ba exemple ba ninga eza kitoko te. OK. Mais courage na ye na la mission na ye. Bon, na ebité ils ba propos ye moko lobaki. Mo théâtre qui songi songiza. Mo ta ba linga ki boule wana ba linga entre bango na bango. Mais ka bato bazalaki wana ba linga boule ba memeli sous Gabriel. OK. Tant to linga ki boule ezaki boy ezaki. Mais comment ko dévoiler bato ko muto ya ko loba na ngai yeyo. Zomona. Bo ndeti yo mkomba ye biso bato batiaki makamno ki songi o dévoiler bango. Pina oloba nga ngapi ba loba kati. Baluba na ngapita ba bina na bengi bato wana. Mais bato ngo tangeli biso. Ya promotion. Mais to soulana ba on peut bien moi ba kasaneti na kamera ba makam na mtema to soula pina bato ngo. Musu to soula na téléphone, musu to soula te mais juste okuta na face boye. To soula na izaka ba basi. Ba basi kaka. Kuma mbala yo kilanga zuwa ya nini? Ta ya yo moko penza. Normalement ku mibali nge ba yo kila biso ba zuwa, biso na biso mibali. Mais basi ba mo ile toujours. Bon, ngabité ya mususu, je sais pas. Ya Gabi courage et Sikaza, te fortifier kaka mais faut éviter ba blora boy. Dilo so ya Gabi a kufi au moins les chapeaux par 6 ans. Il est là ta soso comédien musu. Makamune epe yaki na makamo ebele mai ba beba ni suna Mike la Duchesse, président Mike la Duchesse a yaka lobi lisu a confirmé que ça y est. Ni pona ni. Bon, di Shababa mais éviter ce qui confirmation ya so ki yango web. Si di Shababa pas zapena mutu asanini, a éviter ki na liste wana Gabriel mtabim. Ba pas problème bombale. Mais éviter mais Gabriel est incapable ya ko. Bon. Est incapable. Ba émission ibuto sala yo mona onde. Na pese mbote ya Jean-Pierre Venanga mais atala non santé. Ah OK. Papa ibuto. O Venanga linga ko trop. OK. Yo ya ko lobila bat na télévision. C'est bato moko baswani oyimba moko koti yango ozi part ya mutu moko. OK. Sans que oka part ya mutu mususu. Ou un problème de santé. Oloba ki batili au poison. Quelques-uns vont côté en doute. Est-ce que ouais, un problème de santé. Est-ce que bato yo olobila wana? Ou ero côté la bango. Sona ndenge obela boy. Est-ce que bango pe bana souci na yo? Est-ce que bazo fortifier yo? Est-ce que ba osunga yo? Parce que ça nzoto wana neti ngape na muta mukie mais sona poni boye ba kesa nini na pondi. Tika ba sortie médiatique. Santé na ezonga. Moi biso tamso ba mikie boye. Donc ata na beli nanga santi ba mona ko ndi ba mesana nanga ka bongo. On vient dans la trop tika ba sortie médiatique. Ya Jean-Pierre tika ba bien côté ko ibutu $15 mo eza $20 mo eza ya lo ba te éviter. Bon ça émission pour mbongo. Te ba on va pesa ba là pour cette émission. OK. Transport ata ba bien $20 mo eza ko kende te lo ba ke lek na ngamba ibisa nga na TV na récupérer dans santé. Vous comprenez? Le bita pe ba commentaire ça nga betini ba to ba commenter pour na bo c'est pas bon na eza solo na ebite na kana ba na télévision no ba ndeni ngana na va na prochainement de batili poison. OK. Et fa poison ndenge za la kate donc pour na yo se défendre na alobela no makambo santé avanda a récupérer azungsa nzoto na ye azungla nzoto atika na so ba bengi $20 mo eza akita bikota kota ko défendre makambo ko défendre atika pe ba fait ngaza na za contre été mais yo na tuni kaka bato ya lobila o ya ko kotila est-ce que ba pe souci santé na ndenge na souci santé na OK. Parce que ngape jour moko yinda ayapo lobila ndenge ngape. OK.
Ah, pour planer ngapé. Là, on mission sur occasion on peut n'enga bien t'arouer là. T'es n'enga bien bon la bien. On a la société santé là, on a n'enga bien. Bon soyez. Soyez tout. Yo pe qui c'est ah. Oh, nga kuna ba pour santé mais soyez tout yeti. Ah. Oh, nga ta muta YouTube ko lekaye. OK. Nga na YouTuber, mais il y a YouTuber té. Je suis comédien YouTuber. OK. Mais na linga nga té ba yamba nga trop émission. Nga linga na yamba ka bato. OK. Yeah. Na ba pour la santé mais soyez linga. Papa. Merci vraiment, merci. Tout ce qui commence bien finit toujours bien. On était là avec Patrick Engambe Patrick Babi Mobala Costo. Yoka Kombo Engambe. Mobala ya Costo, donc Mobala ya Costo na théâtre, Mobala Costo pe na monde ya internet. Asala Kaba émission est tellement très bientôt. Yambaki Patrick Engambe to komi na suka. Voilà, rendez-vous le Sumer 2023. Toi, on a un spectacle à Grignotage D avec Ansou Zolo na Showbiz. Donc, deuxième édition. Donc, il y a Showbiz, Batoubo, quand on a des billets, ils ont déjà il déjà fait sortir que billet na Showbiz déjà na surtout au Benginga. On a reçu place une ressource billet $50 VIP avec grignotage. Donc son billet na VIP, on en a au moins il y a au grignoter. Na moi boisson et puis $20 ça pour la place normale. Donc prière là aux alawana biso tout le vin et pardon les prière comme star hein. On presté na Showbiz. Ba comédien msope ba ozala. OK. Et première partie dès tout ça na kitambo biso ta première partie de prestaki après ils m'ont enseigné aussi ça na c'est vraiment grave et bomba mi wana ouais et puis conférence de presse calaté parce que je crois mois prochain en Sauzani on a déjà parce que non parce que naza proche na et parmi les bateaux na comité quoi dans le sens là Maki bazo tumbarayo bazo bomarayo bazo tumbarayo mozara plus aimé hein na bato bazo sala makambo bazo benga na nganda yebinga on a théâtre et na comédien royal ba mabina nga na télévision wana na yebishu OK comprendre attends ndinga ba kuzu tuna ta ba web ceux qui non c'est un gars normal moi même je le sais comprendre et na muto ba tunga ba mabia ba tuté vous comprendre donc en Stozarane c'est un frère pour moi comprendre c'est un frère soka yingam na tambusaka na okumba c'est un frère pour moi donc et Sumer on a Showbiz donc il y a moi prochain plutôt bani ba répétition parce que les spectacles à répétition ils aiment moi la photo on répète tout ça là pour répéter en gros on a qui na répéter tout ba to kata ce qu'on a liste oui merci ba dédicace na ba batala si mbote ba tout ba batala na pesi na mbote na mbote belé si vous allez matika songo kasse le ba bébé les qui sakuya likolo na pesi mbote sikazali pesi mbote na Nassi la Verdose. C'est une bonne actrice. Kalaté Bazoina SB. Alors, quand tu n'as pas eu Moussa Naé. SB, on peut mélanger. T'as mon qui les attend. N'habitez moi, SB, toi, la famille, beauté, moi, ça, choix. Ok. Voilà, la petite mbote na Barési. Merci na Orly Kanza. La petite mbote na les coachs. La poste à Kalaté, tout le monde en a. On a un projet, un projet et si on a comédie tout on a fait et puis c'est moi qui n'a pas na sur artiste Autricia Orsiana elle est là binoforme mais taping à maman na Juliana Nadine Noumaya merci et les autres. Merci vraiment, merci. C'était là Patrick Engambe, merci Nayo, merci na rondi invitation na biso. Merci na batunya so obotala ki biso, merci ba obolanda biso. Koto tolobi malamu bo encourager kaka na ba commentaire de bo encouragera. Koto pe mabe ezali bolobi parce que musala esenga fo ba loba no mingi ba défaut parce que obongisa. Et ça la ka moi bien. Merci vraiment na batunya so obotali biso. Merci na batunya so bo continuer ko soutenir biso. Merci na Titi Songo, Titi Songo, Arnaud, merci Nayo. Donc, Waneza, producteur le plus beau et puis famille Lissoussou. Donc, merci le quand je dis comme ça. Le plus beau. J'ai dit comme ça, je vois directement. Give me the money. Maman Aïcha, Maman Kofi, Kanza, donc Maman Aïcha Kanza, Bango. Bambote na bango belé na moni sou Félicia donc madame Félicia na moni ba bébé Orsia bébé Marcelo donc bambote bébé Orsia bébé Marcelo Orsiana OK nga Orsia na Marcelo donc Marcelo Kanza Orsia Kanza merci na bino merci na famille Mobimba merci encore na Joël Yamajoge
Merci Nadi Edieng, Yafili Lucilaou. Merci à Maman Zoé Kumba Yaba Zoé. Merci à Maman Kofi Satou, donc Maman Kofi Satou. Merci à Mena Mayuma. Merci à famille vraiment. Bozo, continuez. Kozalana Biso. Merci à Batunion. Oba la Keto Zala bien. Bomoni Patrick Ngamba Telemi. Deo Patrick Ngamba Telemi. Au sentir penda que non. Nzambe Azo Bate Lazo Sunga. Quant à moi, je vous dis, on se retrouve à la prochaine dans l'épisode Mususu Tokoya Tokoloba. Check, c'est pas pareil. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Sika et Yumi, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzamina nayebi tisiko shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka lobi na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de. Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezalango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada, moni na fimbo na biso awa ja eminent opiso tumu na pataja cha telefone biso ba biso mbongo na nzela kama yeye tumelenga mbongo ya mwasi yeye na mandeko ndio kwa baraka bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Akemba Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mimi. Toki. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Yozani kosina yuda ye yoni bangana talo. Na bonzeli yo motema nanga ye. Ya Yesu na bonzeli yo motema nanga ya. Lokola abele abonza kimbeka. Eba ya papa na yembeli yo ni bangana Dawidi ye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire.
Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, ça va. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Parezi basa na biso na lelo